elamba ya simple yo poko komela tout konga pena komela non mais la temete eza mai mo bazo ngo ma bien tozi bouchon tozongisi na kati tokangi bouchon omoni tokitisa tozi elamba oyo eza nango elamba ya salité eza na eloko te on comprend tozi totie boye elamba tomati elamba boye ça la concentration même 30 ou 45 secondes. Tout dans le système église. L'église est bandali bosso na pili. Na na biki église est bandali bosso. Menza mazali kwa nyoso tim dakininga na. Menza mazali kwa nyoso ça église te. Après si moto onction ça l'église mais nzamba ça église te si on a l'église mon nzamba mutatoma ki nzamba pesi mutu idéologie awi tongela nga temple muta na idéologie wana tongi temple yango bato ende basambeli atonga ki temple po akuta ki bata mabe batonga bataki spiritualiste yango baki ça l'église pour na bato wana mais na kata église pe ba spiritualiste baza peka na kata siko yo za muta malamu pe ya mabe bon naza muta mabe pourquoi na muta malamu non za muta mabe na ndene bon ça bina quelque chose qui est caché. À 5 c'est tout pouvoir, toute autorité vient de Dieu. Mais tout pouvoir, et vous n'avez pas diable. Mais autorité c'est un zambe. Mais pouvoir c'est Satan nous tape ça. La question suivante. Mais au qui même me dit fort, vous avez problème là. On a un problème. On a un spiritualité. On a un problème spiritualité. On a un spiritualité pour nous. Non, on a un problème. Il manque quand même. Asa mutu asa vient d'imiter pour nous. Asa mutu. Yo pe la zone d'image aux journalistes sur ça musala na obien. Alekio. Oh. Au moins, c'est comme débat. Est-ce que les gens ont passé mingi, drogué pendant 30 minutes, pendant 30 minutes bouger, pendant 30 minutes, prière à l'côté de la mais il y a aussi des bons serviteurs au parcours ça la prier pour la moto on a ba preuve pour une façon positive. Oui oui belé. Tu pas venir. Hein? N'était pas venir. Preuve belé. Tout le monde a passé un muto moiseau bimisa ba Thomson na makola ba. Démonstration pour n'importe bimaraté on bimisi mutelo porte maté ça démonstration. Yo boy mamba ça. Na boy en catégorique. Nane. Oh. Démonstration ça pour na ka clientèle. Il y a na linga pour ça la démonstration té na bémission. Na église la démonstration c'est ba na la démonstration. La meilleure démonstration ça au prêcher parole de Dieu mutu à se repentir. Nzamba ça à travers mutu wana. C'est tout. Fongola le mot. Ah, mais tu as aussi battu mon bandana aussi, ça va. Bon, ma bonne to zongi saki na cha elamba oyo na sima na bino kuna po mai. bande ko balandi nyonso bolanda biso na chaîne na bino impact na idéologie car ndé to 8 € pesa bino idéologie ya makambo eleka na mboka to pesa bino makambo ezoleka na mboka na biso République démocratique du Congo avec impact na idéologie na mbanga ya danger ka ndé to lobaka ah soko ko raté ko ya no na mikote parce que biso to lobaka fort yango lelo to ye kaka ndenge to tambolaka to lelo to kutana na mwana mboka o babengaka maître to ebite so maître nini parce que biso so kaka babengaka maître yango lelo to ye to découvrir maître yango aza maître ya nini maître ya boxe ya catch ya bokoko to ya ndenge nini parce que to ba maître bazé belé babima pe bakombo nde to kaka yango lelo to poto yo panza teke kaka ndenge zalaka to yo panza vraiment teke na grand maître to ba idéologie nini nanga bisa biso
na journal lelo ni ngai bisa bana ba bonné nyo surtout bolanda biso afin que impact na idologie ka biso la rambanga soku tokoki na ote ko ya na yote parce que biso ya ka koloba pesa idologie ndenge kaka tokumbelaka apa wana torobo santa fato bande mission bobika biso mulibanga na soke zangite seke mission lengite dans la personne mbote nanga na papa usama e babionde makambo yonde charge na Hollande babi impact na idéologie babi Toussaint en langue officielle babi mutasimbi makala mutasimbi komina ngaba donc partout babi kichasa mbaye wana charge Toussaint en langue officielle honorable babi beaucoup de respect pendant babi yonde makambo oya boyo asala makambo na babi 2023 député assis babi otie national otie na provincial yebaka ko parce que yonde mtozo sunga bana makala solo makala le côté prince partout et ça grâce à Toussaint en langue officielle prêtre à danger charge belé yangwana mbanga belé ça rappelle mbanga passe biso baraka Saint Thomas ni soki na moni na ndimiso na moni te na ndimité le loto ko mona ki mona meso donc ceux qui bon moni bondimi so be monte bondimi te parce qu'il y a na bomba mabe donc biso to bara vérité yango to el boso na bino to la sabino maître to présenter le loto ko le bela makambo et tellement ma spiritualité ma spiritualité to bi ba pasteur bele pe ko ko sabat mutu musu sa na sima boko comme akomi pasteur mazo pesa makam na ndenge sengeli mabata na ndenge pasteur on loto ko pesa ko panza teke kanga ndenge za na idéologie ya Thomas Santupolo so ko monto moni ondimité yango to ko ba à suivre kaka ndenge na ebisaki bino biso manga ozala na yebake tige yango yo viesa la bosala na tige aweleli parlement ce que biso de le rotage tige et comme ote petit on a boboté ça par rapport à idéologie yemo baki idéologie ba tula par mon appelé biso ande manga ya danger yango lelo to ko yamba maître to panzara rateke to basoka za maître nani aza maître nini ya bon si to ndenge ni to aza maître ya ndenge ni yango to lobia lelo donc idée à mettre sur les années mettre dans un maître à wapi ya karatéka ya judo ya lit tout ya ndengeni. Bonjour maître. Bonjour papa journaliste. Oui maître bon. Oui ça va vraiment bien. Menga nazo benga yo maître. Ba imboka bolanda biso boka no benga maître. Ça no maître ni. Bon ce qui ba benga maître na za maître pour la spiritualité. Ba malade na salisaka loko na ta traitant na bango yango ba benga ngai maître. Yango kombo ana po yo maître pour la spiritualité. Okay, toi que ba maître bazai belé ba kumukanga ba nani toi ba tanga ba kombo na bango izaka ligne monter ya bango na. Te za ligne mokote. Bango bazana ancestral biso to za na magie. Te za ligne mokote mais biso ne so ba spiritualiste. Mais to za ligne mokote parce que na spiritualité muta za na force na ye place oyo aza spécial na likambo na ina ko na ye. Omoni c'est un peu ça. Oui, tout à quel maître, tout Kabazolo Belalika ma médaille, partout au que des médailles. Bon, médaille on dit ces années. Bon, médaille, oh, peut-être tu peux parler l'élo, et ça, la médaille qui est sacrée. Tu vois, au moni, même l'élo qu'on a là dans le boko, et ça médaille. Même montre, et ça médaille. Même où, et ça médaille. Mais et comme la médaille sacrée, oh, tu as le ba, surtout tu as le principe na kati. Maître, quel balois? Ballon à principe ça babilo côté pouvoir dans force nango parce que médaille ils ensemble il y a trois choses là premièrement tout ça na pentacle tout ça na porte-bonheur tout ça na talisman ou ça na carte ya médaille ou peut ça force ya médaille ya ngona biloko na misata ba médaille biso to mona to la tara oyo ba bag bani te eza on est na tête simple surtout chez loi na principe to chez talisman to chez porte-bonheur na pentacle et comme une médaille sacrée au to lobela lelo ou eza médaille ya opportunité ou efongola na ba porte ou peut ça épanouissement na mutu et longola difficulté makamunyo so ya mabe mutaza nango yango rôle nango zande o wana longola ba difficulté mamunyo so mabe mutaza na ndenge ni bon mutu o azana ba problème na musala mutaza na problème na vie amoureuse na ye mwasa kima mobali kima mutu azana nyongo na yo afuta raté mutu azana maladie songolo kota ba demande simba raté oza joueur obeta na équipe minene té oza politicien oza fonction té oza musicien oza succès té rôle ya médaille eza pona ko panza nzela ko pesa yo ko fongolela ba porte importance nango ezani bon importance nango eza mutu so ba difficulté et puis important c'est on comme en contact na entité na esprit recommandation na union so suggestion na esprit omni ba esprit ni mettre aux otangela biso to limbola bana mboka vraiment bien quel esprit bon esprit o bazo kaza ba ka c'était esprit omoni esprit za terme oyo ba chrétien ba lobaka ozomona mais esprit pas la démon tu vois esprit pe na islam ba benga ke djinn ozo comprendre ba musu ba benga ka ange
bango surtout baza ba esprit mais ba combo ka est différencié tout comme na ko ba esprit na biba ange ange juste pour sécuriser non esprit baza na pour sécuriser mutu ce genre d'esprit na yo eza ndenge esprit a bien esprit c'est peut y kokuta dans un corps simple ça le fait maître mamba solo ban oui na lobi mamba solo na koko sate parce que batebeli bato tala biso des avantages ya médaille ezani et ça vraiment a des avantages peut-être ceux qui ont bungisi yango mais so bungisi yango ça peut na condition makasité peut-être ceux qui sont ba yango 1 euro et do ya poto so ngisa médaille wana to peut senga 2 euros maître babibino bolobara boye ba imboka ba balobara ba mutaye boye asombe te za lo te na suka mbonyo pesanga papa pesanga mama mambane pa na bino ezati te makambo omudi chaque jour du jour au jour séance ça ko kine ko na ko s'améliorer ce qui tolobi ke pesanga papa pesanga mama e komi ba kisi akala to mona ba musicien na biso me ba musicien international ba beta musique mais bana na mo ba kufate ba mama na mo pe ba kufate donc ça veut dire kisi ya ko pesa mutu za ezala société kisi comme ça s'achète avec de l'argent ozana mbongo na yo sololi na mutu asala fétiche osombi kisi ba pesi ozo saela et ça sont ndenge zaki kalate ke ote kolia boete sauter 1003 fois te on est ancestral mais obligé ça c'est la magie ba imboka kaka ndenge bozo landa meta zo panza teke kaka ndenge idéologie ndeza mamba spiritualité marambo wa biso to bien fo mami to bi mingi na mpanzi wana mais maître ndai be belé ya ko limbolela ndenge ko pese la idéologie ka ndenge za ndeto baka na émission biso mbanga danger so ko kite ko ya na yote maître ba condition ya médaille zani bon médaille en bref eza na condition ya gravité biso do mona na biso ngo condition te parce que eloko nyonso o muto asali eza na condition ozomona ata docteur o azo traiter yo soki apesi yo asali ordonnance apesi yo bakiso mela akobiso mela kisi moko na tongo moko na poko e comme condition soko respectant te okoluka po kufa mais ça faut ta docteur te ça faut na yo eloko yebi ke ça na bénédiction pour une opportunité na o saisir ba condition ba condition za makasité bakasa teke condition za na kolia manga limolela ba immoka ba pe kondi parce que mutu msoko na pe na besoin c'est pe na émission c'est pe ndenge mettre zoloba parce que akolanda be même ata mo ba na caméra kuna ko ba maître ngape chéri na mo déranger na mekaka be na ko rater et ande na ko benda pe makambu te na drague moi petit na mambo esimba siko tango yo bomba ba condition mo teke mutu ba ko banga ko mo pe mo papa Fabrice yo salisa no examen te ba moni no examen malade oso belate ba so ka mena moko na tongo moko na poko te ba ko bisa so ba sali ba examen ba moni niveau malade no ba ko biso mela 3 na tongo tir 3 na poko tir d'attaque parce que mutu ayena no pas mettre bol cité ayena no ko sa musala te mettre bo so pesa ba condition neni bungo soki za mutu akota nena no ndako nganga te ayebi ne loko te be mutu mo akota ba ndako nganga 5 azana botutu condition na yeko za ndenge mote na mutu o akota na no te dit soki mutu akoti na ndako bonganga ta cette fois c'est comme na botutu mais ça va nganga so batikela mutu malédiction bokabwana ke de poisson bokabwa bakilem so bakabwana banganga na kanda akotikela botutu mais ceux qui oye tokotuna yo pe soki mutu akabwana tongo tika na botutu et dépendant na mutu pe na ba qualité na condition makambo bozaki nango ozomona mutu nyoso tout atanga mate pour ça la mutu mabe obiso to parler ce que la science et ancestral te auto za très colérique non esa science il y a on a bi science ba négocier ka so to négocier tenir ça va so tenir te on laisse mais du moins bateau baza inclus au baza abonné na biso bazo mona ba réalité na makambo o bazo sala maître muke mena ko moi ko banga même mon nie pesa bien bien parce que depuis que so que connaît pas ba fier wana ya matete wana comme rabobo mais maître zo expliquer vous ma expliquer no ba imboka ndenge makambo ezalaka donc so ezali mabe biso pe tonga toleka te na mikoro c'est que spiritualité pe ya mongo esenga fo ozala nango po okola pe bongo ekola parce que motango ozotambolaka kibonyama boye ke bozwa mbaso na ndenge ya idéologie ekomi o tata mwasi papa leki te fo yebaka pe idéologie ka ndenge ezalaka matombanga ebele maître toyisko tokota na makambo na biso nani akoki kozala na médaille eza te kaka moni oso nati mo bafimine boye te maître nana besoin médaille to nana besoin bague et mutu nyonso to eza na ba critère o bato esengi bazwa médaille te médaille eza pona mutu nyonso sauf personne médaille eza pona mutu nyonso sauf personne eza ke mo te ka kembane kuna bani bon na ya pas mettre bo eza mutu nyonso eza pona mutu eza ba difficulté kasi piake on a yenda za na difficulté mutapuso joueur journaliste artiste musicien politiciens, tout le monde pousse pour sa médaille. Parce que médaille est toujours pesango gratuitement. Gratuitement, ça veut dire quoi? Au sombi bilo konayo ya musala.
to saleli yo médaille to pesi yo niveau yo ko monela makamno zo kende ndo futa biso mais ba to plus bazo banga to futa bino na simeza ka consulter soko so médaille biloko esili peut-être na biso au monde mbongo zui au pesanga 1% au pesanga 2% na mbongo wana bino bo komi banki to komi banki te to za la banki ndenge neza esprit mutazo servir na maposa na yo eza na mutu akotsa ba demande simba te soko opportunité monani musale simba comme ko zo salaire soko lobina o récompenser nga na bien fait salaire za mabe qui c'est ça mabe te yo kasi bato bakasa qui c'est ça mabe na ndenge ni qui c'est ça mabe parce que tu raba to qualité to vandi na mokto mo ba réalité makam to mo mutu musora simbi kisi o ka lo mama kufaki lo papa kufaki bosenga raminga ba soso apembe ba sube yanga soso mbali yelanga soso maso yelanga taba siko pa na bino ba gera bilo rwani za la raté te so basengi yo soso na sengo mbongo yo kotuna nga soso comme na bisoso eza $5 opesa $5 so ba soso pourquoi bosenga soso c'est normal soso to soulever point A to pesi comme exemple bon na bin taba na bi taba mais obisinga taba comme na biso taba 50 opesa nga 50 mais senga ka mbongo maître senga ka mbongo soko no somba ba plan wana senga no ka mbongo somba plana yo mo ngo lingeza teke oui na spiritualité so obisi mutu pesa mbongo so mo rozo lie mbongo ero sel musala bisi kino musala na o esengi taba moko esengi ngombe moko ero pesa mbongo ndito ngamo na bini no ngombe mabeza laka yo zingoma mobimbo yo pesa ngande batu bakanisa mais so pesa mbongo na somba ngamo na bini na osala recherche pona zo ngombe yo za di domaine na cop o maître yo am ta spiritualité o yamba pe bato o bi kelo reposer no problème tango zo lo mti yaka na soso yaka na boike mo msuba ko mo ki mabino pona makambo wana est-ce que boko changer idéologie te par rapport au senga bato ba soso ba nini mais boya kana ndemote yaka na mbongo no ndeke za la ba man na ngai za ya boybo o senga mu cop na ngai vide non to sileni na ndenga lo meilleur ko wana esala magana ngo o ko isa mutu poto sana musala o esengi 100 so pesi sanga mona ebinde na osala mais avant na sala bona osala na consultation natali esprit na tambola ndenge nini état d'esprit na ndenge nini atambola nini na famille mo mula ndenge nini après na bise pesa 50 pour na sala musala na $50 so ça na kati cochon za na kati tabaza na kati na peso médaille lero ko mona médaille ndezo sala ndoko bengi ozongela nga po pesa nga récompense nanga maître ko ka ko loba so po mutu azana médaille face à la nini faut contacter ka maître Bols au contacter maître Bols au benginga au tuninga ba coordonner après so ba coordonner si le reçoit médaille maître so muta bengi maître azika médaille so tarif za combien te tarif na pas tarif na télé ndengeni na pas tarif te so muta indo solo ndia ko yeba oui ça pona pas tarif te car ndenge boyo ki ba bien za rapport na tarif te wana so dans la besoin maître avec monsieur Sila va repesa numéro na ye avec impact na idéologie yo bigozana makamule monsieur zo déranger mpandi wana oh ba dossier na ndoko mais pas ce qu'on se bolanda ka système église te tona système église te église de banda système na biso tona na système église église banda liboso na bio nana albiki église banda liboso mais nzamba dali kwa nyoso tiem da kelinga na mais nzamba dali kwa nyoso sa église te apesi muto onction sa l'église mais nzamba sa église te so mona église mon nzamba mutatonga ki nzamba pesi mutu idéologie awi tongela nga temple muta na idéologie wana tongi temple yango bato ende basambeli atonga ki temple po akuta ki bata mabe bato ngo bataki spiritualiste yango baki sala église pour na bato wana mais na kata église pe ba spiritualiste baza peka na kati siko yo za muta malamu to ya mabe na za muta mabe pourquoi na muta malamu na za muta mabe na ndeni parce que biya tsara pour la mnion bis de tu nous za muta malamu to ya na muta malamu mutu malamu d'accord maître toujours continuer na koyoka yo koloba oza muta spiritualité oza muta spiritualité to ba oza muta science tu vois na bon terme to ba ke aza muta science yango oza muta bokoko to science ya ba magicien to za muta bokoko lo kana pina to ko ne bande déjà te na za muta bokoko te na mutu na sala la science science on a zo sala la to benga ngo la science ésotérique ou hermétisme ésotérique ou hermétisme nous sommes balés sur toute fusion hermétisme na ésotérique to benyango la magie sacrée qui veut dire la tergie la tergie qui veut dire la magie sacrée rôle ni définition ngo yango définition ngo donc quand on est beau qui mettre limbo libino mettre pouvoir oyo et uti wapi bamsu balwa batike bona bokoko to mettre kotaki akutena magicien mobo apesi pe moi système garage moi longanzala yo pe betaka na ngamu na yo to evuteli wapi non yebisa no bayimbo pouvoir ali bosse uta repa nzambe mayele o science toza na ngona mayele ancestral ko zwanzete ona nzeto ko sangisa nzambe mutapesi pouvoir wana tu vois nga de natina sana nu muto na uti na province ya Bandundu
le grand bandundu et en abandaki na c'est ça na ngona c'est ça na yeko initiation à science ba transmettre nga lumière ne ba pesa opportunité ya ko traiter ba maladie net ya ndenge nini ceux qui muta na problème no mobile na ye akobela ti azana choc azana tension comme déjà maladie non ceux ko traiter ba ngona mobile ne bazonga ni bien mais maladie est silite sur traitant ndenge nini te na traitant la spiritualité c'est quelque chose qui est caché qui est secret mais comment on est fait maître mambozo lo boza na basi mbaya msu bafanda ba pia kera danger on comprend adenga chalem su mo za na mbonga boyaka est-ce que mon dia ya bongo ma yevu mais pas maître pam maître c'est peu mambo simbi et ko simba la première des choses ezalaka moi s'il faut affronter nan soka boy to na facilité ya ko remettre place aux alliés ezalate batu msu ba na condition que non avant moi ça na France ça na posa koma yanga ozana no tana fusion mo tata contact mo te lien mo ko ezate ozomona lien moko ezate moi ba zwango eloko on ezate parce que même la loi est présentée et manali bende faut landa na bo so ezé carré ko benda te tu vois so wana bo forcer bolingo so bo kutana da bo sololi to za facilité ko benda esprit moi so ko zungse place aux alliés eza problème te mais tu vas inconvénient ezate moi ça bon pour balayer le botier nanda o balayer te pourquoi ni so tunza me mutapermata ke salama o balayer te ponani maître ba imbo kaka ndenge bien Michel lelo et ça moi lenge mona nini parce que moi ba ndenge za maître ene chez moi nyonga ke fo moi ba maître maître yesa petit wana kalamingte kaka ndenge to lobi na pesa no mbote na vie Nico Zamilema le grand prêtre ba bi agence za la rara moko bola nanga bi na bi agence za rara moko faut service Congo ya biso tout o ezwami na Allemagne na ville ya Düsseldorf ba biso ko ngo tinda biloko na yo tinda biloko na kati agence wana ndoko mona avec impact na idéologie ko ya na kini awa maître tozo continuer na émission na biso est-ce que au co différencier biso chance yo za no magie na bokoko eza ndenge. Oui, différence, c'est une grande différence parce que na banane na bokoko na yoko zo initiation ya science et comme des choses différentes au monde muto azana ancestral akwa ko affronter muto science te potanga ngombe bokoko muto azana bokoko nje bakumukanga banani wana bamsuto tanto bo ça la bon ba publicité net ba jo muto azana bokoko akwa ko affronter muto o azana na magie te parce que na magie to azana des choses to azana bokoko na maïle ya euti libanda to sangisi mais na bokoko zaka limité na bokoko tu vois différence ya ngwana muto a science ana facilité ko neutraliser muta bokoko mais muta bokoko zana maître yo mo ko isa mama nani o ba fina biso bakumukanga na bana banzeta bokoko ya danger nga mona mngomso bisinga bi petina nga na nzete mo ba bengo nzeta liloba ba chaka na lolemo awa bachaka na lolemo so tena lolemo bina file kasa nzete na lolemo chaki nous akekotsa musa demande na musala bazoya comme ministre abi sala rapé ok pas devant DG vraiment pas DG andimi penga ok ko senga mais ok ko lobate que no so ndeni donc il y a une moni différence on a tout ça la ngote science na bokoko il y a une grande différence et car ça ya molai parce que na science to kuta des choses to kuta bokoko na science mais na bokoko zaka ya ngomoko osomona bokoko zaka mena to bani na bokoko na science wa kuta bokoko eza babaki siso eloko mususu et comme il fait ça biloko mibale o ko va on eloko moko te tu vois ni to ça les miso bo ozana micro na cameraman ozomona muto azana micro a ça eloko te muto abena cameraman sa micro et ko évoluer te faut ça la mieux so mibale et comme déjà force na yo so bino ozana ba temple so temple nous a bon temple omoni bato o mingi bala sa temple ça place mo eza place d'esprit baza yo journaliste yo ko ça l'émission peut-être ozana impureté na ko kotsoma mo omona temple na ngate les temples les plus importants église yo bozande mon église au kotara na mabina biso na ba problème biso to kotara biso nyo tout ça te mettre oui moko na temple et c'est loko moza secret place d'esprit bavanda esprit ça na nous pire parce que un esprit saint dans un corps saint et na mutu so kota na impureté na temple so kota na esprit saint ba obeta et puis temple même na place to ça est temple mais na kata temple to ça le loko ba mingi sanctuaire au monde so côté l'église jamais nous sur les calibre soit cher non est pour les pasteurs peut-être place force ça rendre ngwana au continue l'église au vendre les temple mais sanctuaire où est sacré peut-être muta combien côté tu vois une différence qu'on l'axe temple les temples les plus importants c'est ce qui est intérieur ça parce connaissance parce que so ba benginga c'est qu'on a qui est France normalement bi côté na qui na na connaissance on a qui ça travers mettre na connaissance na ndenge nini connaissance parce qu'on a écolité on a apprendre ba yebisi tu apprendre oyo so na ke na ça na ba formule
question na sali formule on a sali formule o la récite mais ça que non na okende poto avec en France na zuba bike on a tina sac na to kinde benga na okebe na shaking ba shaking non temple ya solo et sa connaissance oyo za nango na kata moto c'est ça la meilleure temple. Est-ce que Rosel la bana parce que le bosol ba pe belé bon on a pas ta démonstration montée. Est-ce que Rosel la non bana poto to bana monde na TV ni cause amina moi démonstration mon. Mais pour la démonstration là on a ça ba abonner na internet démonstration et ça la vraiment utile vraiment comme tel la meilleure démonstration ça ko salisa moto abika. Hein muta na problème na foyer na au salisa biki en meilleure démonstration yem ta ko tambola na maloba que non en tout cas la kende qui pas mettre bols à traiter rappelle le baloba ça la rien bo yo lo biga rabelo on ezo la kisame ozo kende nazo faire avant na bato na démonstration peut-être nazo kenda ko yebisa bango loko mais démonstration za ko salisa mutu abika pour na ko sa démonstration mutu ya bikité alors tant ça relation comme na mabe mais so ka biki amoni relation na réalité balbaka za na kondima sango mona parce que même nzambe to mona ka été mais to za na kondima ndima na makambo mettre mo sazo bisayo okozala na convaincu puis musale ko salama mais soko zo ndima to ngo mona démonstration elle comme en réalité et salamité ezali o temba balbaka théorie na nouté il faut la pratique au pratiquer mutamoni réalité après ça mais le quoi yo insister na faire voir batukeno démonstration ça les pour na 30 secondes pour te continuer mission oui ba mona ngo mbanga pasi mona meso on prend batula parama mon appelé bana mboka bana partout dans le monde entier tu es le pas maître Alex Abino idéologie bon mon akemara mozo salama to beke awa biso preuve la puis quand neto ba manga danger so ko to mekate mo bazwa maître pour na mbango o eza mai mai simple yo poko komela to konga pena ko komela non mais la te maître eza mai mo bazwa mouvement bien tozi bouchon tozongisi na kati tokangi bouchon omoni tokitisa tozi elamba oyo eza nango elamba ya salité eza na eloko-te on comprendre tozwi totie boye elamba tomati elamba boye tokosala concentration même 30 ou 45 secondes mai oyo tozo sala oyo eza mai oyo esala pona ko purifier mutu o no ça na problème to ko yisa mutu wana mai oyo tozo pesa yo soko ça na problème o soko na pendant 3 ou 7 jours selon makambo za nango après to sala lo musala akomona pi era ko za purifier na mai oyo yango eko sala ki mutu wana ba problème so za nango mabe elongwa poto pesa e médaille écoute nzoto ne pi ba esprit ba ko ya ba sala saint ba kuta nzoto na e saint comprendre. Ah mais tu ngala osimba te mo bandaka aussi sango bon baboni o bozo tala biso nde to kanga nde to zongisaki na cha elamba o na sima na bino kuna po bomona mai o ya pembe ndenge ekomi ah meti mo bazo brobi do mai e bonga do sema mais rouge go mai bonga va makila esunga ba la purification siko rouge o butu o azanango et ça déjà kuna sala concentration non na sai de kotata mutu o aye poto sale musala so na bise yaka na mai akosoma mai na ye aina mai na ye mais tout monde sala tabikila kila chesko lo ne seke comment nazo sala na sala ancestral te na sala na je dis bien na parler sur la science naza entouré na esprit na ko na sala prière pendant 45 minutes na ko recommander esprit akoya ne loko o akosa na kadi yo monte passer sa spiritualité eza ne fiske eza ko te lo grave eza que non to sala loko o mutu akoyiko bika et non la démonstration baimboka tolo bani tomoni mai bongani makila ekomi rouge mwanzo te juma koninga na ndamu me tozo continuer ka to banga te parce que maître zo ba mambo ya solo ba moi spiritualité pe ko ça rappelle mutu te ba bi science batanga ngara mundela zo sala avion mundela zo sala ba TGV donc tozo mona mambo za bo biso do tika la race mata kutango par rapport à idéologie
tozo continuer pasteur nani maître ngana mne mona bossa na bengo so na bengo pasteur ce qu'on a problème na pasteur te naza problème pour nani bon spiritualiste cause na problème na mo parce que so na mona bossa na bengo pasteur oka te ndé on a problème na bango ezaka rappel so bien pas ça te maître mais tout le monde ba tout le la bino ba ko ba pasteur ba ko mi ko bata manasima asana bo ne bo no to beta bo papa ye pas créer moi et tonga ni no ko bana bato ba passer bon ba ko sara ba bon conseil d'amis na ko pesa même ba collègue na nga ba spiritualiste to sala musala na ndenge esengeli bon nani esprit soki aza saint a ko to pesa akuta ona lokuta te donc to ningate ba plainte za trop na mona ki mettre on a ça qui démonstration na pesa mbongo alete to sala musala na droite poto ki na récite ya malamu ozomona esprit biso to sala misala to zala mbongo te tout ça la misala poto sepele saka ba tout ça tout satisfaire bato tu vois mais biso recommandation na biso na bozuna biso eza ba degré auto komaka nango na niveau spiritualité ozomona na façon na pesi bango conseil to lia bato monte mais tout ça la musala pour le lubu musala yango et ça la et pesa fruit ya malamu ozomona et pesa fruit ya malamu po bato balobaka bozo sala musala bino moko bozo za mbongo te bozo sala eloko te bino mo banganga bino wanani oyo bo pesa tumbo mais bino mo par rapport ce que ça rapport ni bon te bon eza siko eza rapport manini moni papa journaliste na koko tuna question moko muto aza soda azana grade te ape na fonction te mokonzi na tindi ya bise kendo kangelanga mutu na commune boy akakangi mutu na mutu ngo escroquer $100,000 soda na zangi pouvoir de ko sambisa mutu na azwa imbongo yemo to ya ko tike pas général pourquoi non il faut tike pas général parce que na nino na compétence wana voilà neti biso pe na salisi yo na zana na compétence te ya kozwa na ko salisa yo yo na salisi yo mutu ko récompenser nga so récompenser te na tsuki ka bongo et na bino mo esima eza lokwa soda akangi mutu akotike pa mokonzi na ye so mokonzi sambisi so ka récompenser na quelque chose de dépendre na mokonzi soit récompenser était à mokonzi azana bonne note abi soda oyo a jouer rôle boli kamunio so sengi bunini mo pour a robenga nemo nani soda na pas ça la yango bano kimika question na ngala ndenge idéologie bon que penses-tu pour le maître oyo balo ba bon ba ça ba grand neti est-ce que comparer yo est-ce que yo kan eding te na linga te ne misotanga komba mutu et to tanka nini to ya komba muto to bika na kiss na kongawa to bika na kiss na kongawa to tuni est-ce que ko kai nai les formes elles maître bo ça va parler sur la spiritualité la spiritualité et science il y a ça la plus ancestrale tu vois na zolo ba somna nini ba maître muta komisaka mutu maître ya munene ozana mapango za mituka ezaba malade auto traitaka tu vois ngadi ngo yepa na ngaboye au sali mission nga soki na suis premier ministre abenga na salise et que na salise apesa nga mituka obenga nga nani o za mettre munene za bi asi azana mapango za mandako te ki mettre ne ya munene ne ngwana gania batakise belé asalisa be bato be ba pasteur belé tozoka yema otole kana TV kuna lobby na salisa pasteur on comme c'est grand journaliste est-ce que bi na lobby ke o parle to au lieu lia ta pour na débat ya mutu mo boy o parler si makamba za mutu to yebi pe to comparaison za be ma bete to comporter les mingi singa to kini po ta moi ko so banga biso mto sa émission ba ba kia so minute kuna sima ezo kende to parler sérieux parce que maître ya munene na traité malade apesinga bambongo apesinga manini na komi siko asebi mettre na munene mais c'est muto za muta spiritualité akomona muto azana spiritualité azana degré nini to degré nini mais yo komona kaka mettre na aza danger za munene mais muto azana spiritualité oyi na peso exemple moko est-ce que le président de la République azana père spirituel alors père spirituel il y a église même na niveau ya ni il y a boya rabino au moins est-ce que zela na nouvelle zela est-ce que benga rabino marti akene na marti abenga bangwa 5 bano bino 5 quelque chose qui est caché à 5 binoté tout pouvoir toute autorité vient de Dieu mais tout pouvoir et où tu pas diable mais autorité ça nzambe mais pouvoir nyoso c'est Satan mutape ça yango azana même bon so boy président même premier ministre ana père spirituel o basala ke suivi na makamuna ye pour na nité ba père spirituel ba yokani ba neutraliser ba ngomba so primature voilà idéologie na ba voilà le copé se réponse to qui na réponse suivante to qui na question suivante mais okimi mambo edingue fort oza problème na anaza problème ngana za muta spiritualité naza na problème spiritualité muta sa spiritualité pour nani non na problème ndi manqué quand même asa mutu asa vina ndimete pour nani asa mutu yo pe na zone ndima yo za journaliste zo sa musala na obie alekio
Oh. Au moins, c'est comme débat. Et puis, débat, c'est dans l'idéologie par rapport. Parce que tu as dit que. Pour la ligne, mais c'est Paul, mais c'est Jean-Pierre. Tu as moi, le bitan yo pour bimato bano tanga kombo na yo omona na ko se émission mutu muso est-ce que kana mettre nani oyo tu vois qu'est-ce que so bomeza nini plus même na journaliste omoni yo oyibi musa na très bien les camerounais c'est la opportunité au mutu auto saisir na lobite que lokolo yo journaliste internet ou asala kana ba chaîne songolo be ça na chaîne ba panda lekio et opportunité pesa comme place wana mais so tali na matière oyo za na peut-être leke belé maintenant nos opportunités comme place wana te. Tu vois, différence c'est que aux ana connaissance makasi mais opportunité au comme place non. So aux opportunités au relax savoir na yo. Aux monde, yango le ko na linda pesa éclaircir yo. Car ndenge tolobi maître abia problème na édité, ana problème ba wana te. Bon, ce qu'on recours na yo tant au travail au kenda pas nani, au kenda bukara mabolongo na so sambela nzambe to za na mutumo bo sala ba recours. Te ce qui na côté initiation va prendre une initiation va transmettre une lumière, recours na biso ba spiritualiste ça pas ba esprit. Le rôle na biso ezali ya ko ça l'appellation esprit a comme vers yo au recommander esprit volonté na yo esprit ko sala yango ndengeni oui na ça na formule on a sala pour na benga esprit soka ye na ko recommander esprit akokende ko sala à la seconde parce que esprit c'est loko o ezali omniscient omnipotent et omniprésent kaina tunio ba esprit ni yo zotangela biso aba est ah maître esprit sont biso bela en église ça ba esprit diabolique te on bi esprit sont biso bela en église esprit o sengi yango azaka pa na yo yango azapa cameraman yango azapa na ngai les problèmes za ba peso ka maile ko sala appellation esprit yo kasi soki olongwe ah OK passer sembler nga na zobela yo moko ko sala ngote na ko sala mais bon baza na connaissance pour la spiritualité ko le kanga ina yo baza na ko yo ndo komisi bango na connaissance wana yo poko prier pour na mona na yo. Qu'est-ce qui prouve ça? Bible le bien non. Ce qu'on a un problème, ben ba sala nzambe ba bonde la pona yo. Ça tape tinda rabato. Atape na ba servant na yo ba sala la raye. Et ça tu vois? Ah bon, ça va biso. Mais tout ça au moins que mettre en dimi. Et ça pour ça la peut au ça parce que ceux qui montent ça na problème. C'est abilo ce qu'on va bien kendara mabe. Et que na mabe. Na no kati ke passer pas passer a bebisi bandimi ndimpe batamboli na ndenga mabe. Ce ko passer on nzambe mutatinda ka bebisa bandimi to akuta ki ngo a. Yo compagnon na pasteur trop na ba façon négative ba passer ba na façon positive tout le monde a une façon positive. Qu'est-ce qui prouve que ça yo ça na ba preuve faut ba na façon positive oui belé tu pas venir n'est pas venir preuve belé tout le monde a passé muto mwazo bimisa ba Thomson na makola ba démonstration pour na nipote bimaka te bimisi mutelo pote bimate ça démonstration yo boy mamba sala na boy ngo catégorique na ndenge oh démonstration eza pour na obenda ka clientèle yona baki na linga ko ça la démonstration te na bémission bazo na l'église ba démonstration c'est ba to na ba démonstration la meilleure démonstration eza ko prêcher parole de Dieu mutu à se repentir nzamba o sala à travers mutu wana c'est tout la mais si c'est moto mona mi ba misi musele kete magoro do muta santi mutu oyo ko bimisa ligoro do à se repentir te azaka pécher est-ce que ba démon na ba okima bebe osaka na nzoto na ye ba vanda kaka c'est quoi la meilleure chose est TAE à se repentir bon on a monté ma esprit bon okima akomona bénédiction c'est tout ah bana kin ça veut dire ne ba misaka ba soso ba musele kete nzoka ndeza na ba ça ba démonstration maître mutalobi hein donc yo zolandaka ba démonstration l'église timbela yango okenda faire na ndenga idéologie keba donc mampanga to maître to continuer na idéologie na biso maître avant to continuer pesa na numéro bana ba imboko bazolanda biso partout dans le monde on a besoin ya makambo lo parce ngapi naza toucher na makambo lo ça vraiment plus que important donc maman lo bi voit que coaching vraiment que tous un problème peu mamusu pe senga pe que faut ya pe boy moi solution vraiment est-ce que so muté pas na vraiment on a problème amoureuse on a problème ya ba dossier on a ba problème soit ya net ba jogo on a besoin de promotion parfois mutaza pe na chaîne na yebo on a besoin makambo pesa boy banini so pas est-ce que solution na voyo tango zo mikumisa na benga ba esprit na sala ka boy à cause de solution vraiment sans faute na se vanté na sali vanté mais solution que sans faute pour na bato bazana pour ça que zo mettre bols numéro na ngezali plus 243 85 12 67 053 plus 243 85 12 67 053
o nyoso azana problème ya mwasi azana problème mobali o azana problème nyongo bafuta raté o azana maladie moko azobika te o azana problème songolo o zala journaliste o zala jogo joueur o zala politicien o zala nani sauf personne soko yepa mettre bols o za solution mabeko la musande bembe mais tout etikali to sala ebembe ko kanote parce que ça pour muto apesi biso mayele moi que mamusu boko kana bino te mais passer à musabembe passer nani passer belé tout le monde na fouille d'ici dans la musari bembe tout le monde peut passer à dine la la ki pongi ba yokana ki ache wana ola moko passer maître ngala mona yango wa mo bemba c'est quoi bato ko kango mutakufi c'est quoi ce yo zo boya OK yo bon tous sont normal est-ce que yo zo croire que nzamba ko sa pe na pouvoir mutu na musena pe ala musimu ba banda nzamba makambo jeza est-ce que yebike ezana ba passer mingi ba ko droguer pendant 30 minutes ba droguer pendant 30 minutes bouger ba moni pena que no kufi mais pendant 30 minutes prière à le côté la muki on robeta masolo ba faux pasteur mais il y a aussi des bons serviteurs au par ko sala ko prier puis pour muta kufi simo ki mbangu no lobi o muso sala ngonani ba sebele ba passer de niles ça va le cola ça n'engage que toi le quoi une lobby ngo ça prometté parce que toi la terre on va passer de niles tu me le penser pour ani bon na kasa ko loba so pas simo ki mbango ko loba ki pa vita ou bien papa on va passer on va l'équipe attends na bango l'équipe parce que on va passer de niles si ba Sonic a futa banane parce que tant na temps de niles sauter le penser pour ani parce que ne solo bien les alokuta. Merci beaucoup kaka ndenge bolandaka toza lona maître azo panza teke kaka na ndenge idéologie mbote na yo na moba na sima caméra mbote na rythme zamba bisiko zali mbote na yo mbote na Sephora tabote mbote na bébé Sydney ba parcours eza normal parcours eza positif le voit tu pas mettre pour na panza kaka teke ndenge mino mobo ki apesi na numéro na yo wana so oza na besoin maître azawana bo solo li problème so kenda potamo za solution te moy panepe dada est-ce que mon soupe mutake pe na nye wana vraiment lobby même bible lobby si ton Dieu est capable essaye les miens côté muso kenda so marché te mais quand on mettre bols aux ala décider à part ba médaille mettre bo c'est la suni parce que yo quand même na médaille nana ni a pas médaille bo c'est la suni te na lobby eza ba prière muso to ça na ko peso ba prière aux ana likambo na eza mutu so pas 5 médailles te quelle prière mais ko ça la prière oh est-ce que éviter que au temps après piso monsieur bénédit aussi problème aussi peut les cas o molanda bata bima te za bata bima te ba verset na ba bible chapitre ezana eloko ngo ba kiso que non zala tanga pe marqué 3 fois na herbe au moins na réaction ezala na ngoti école na bino zala école ozo makambo eza wapi ezana ngo kana Congo ezana Congo Omo bank tia biso école eza na Congo za côté ceux qui osana posa l'église na bino boboya ka koloba au moins l'église na bino ceux qui mutazana posa initiation akoya bakoyebise bon ça initiation za boye eza promete to mona ngo basimba bino bobomba église na bino po ani bo eza science ya mutazo ya bwana za maili siko bino bobomba po ani to mona église a passer de nile c'est na nini au côté église a passer Sonic so bino bobomba po ani biso de église c'est quand on dit la spiritualité bon maman il y a spiritualité maman science on comprend il faut bosser un peu moins parce que école bon tout long l'église école est-ce que spiritualité et ça qu'à cause de l'église école casse même au bobinga nganga à sa spiritualité tu vois même au bobinga mbikudi à sa spiritualité il y a un moment où on va passer sur d'autres n'allez pas chez les mbikudi là mbikudi c'est en Congo en français les prophètes so bobinga prophète na lingala to na Congo ba bengo nani tambikudi non tambikudi atandoki mais yom to mingi prophète ozanani parce que prophète est en français et ça qu'a combo changer. Tu vois, nous c'est la spiritualité. La spiritualité c'est quelque chose qui est caché, qui est secret. Au baba qui est derrière toi. Et c'est le bon ça on va battre makas. To ba il y a bino ni na bino ça va battre. Bon nzamba mona naka. So abata mate ulinga na bibi misana. Yo compa yo nzambe te biso na yo toza ba humain. Esprit assez loko ça, esprit assez loko o ya mona naka te. Esprit mona naka te? Amona atende. Oh, yo mona déjà esprit. So yo mona na bonde mambo yo zo sala obalu sima ekomi rouge mais ezaki pembe wuti wa kasi est-ce que mon esprit là robalo ayoko moni sango yo moni yango o mon esprit yo no c'est to ba yo poser ça l'appellation na ye appellation ye a sali réaction tourna qui yi parce que na mandako loba na loba na sala prière ko benga esprit asala a bongo la mai na ndeto prendre esprit qui vient oh yo filmer esprit te yo monte maître mais yo pona misumba biso na misumba yo soko na mine caméra filmer aka na 2 minutes nek tozana
mais tomi wambanga makasi nini ko bana abonné na biso je pense que to chiter te na bisika ba abonné bo pesa confiance na Maître Bols boko za la décider on a lobby na ebike ba critères ezanga te muto ko lobaki non lobby bo pona nini lobby pona ba musupa ko féliciter mais o azana ba suggestion na ye na problème ya ko loba pa Maître Bols okobenga Maître Bols ata pona conseil okobenga Maître Bols pona idée songolo okobenga Maître Bols pona mus problème ozanango okozala la décider okozwa résultat na nyonso ozanango posa Maître bo ba abonné biso so ba ele lobby convenir comme bango ba yo kan biso te bo o Maître pesa biso lo mo bo ne to ga maman mo na vi miso ba simanteri mais comme yo ba simé comme ko pola yo ba convenir ma bête wa ya bo ba landa biso babenga Fabrice mission sala akokanga yo pourquoi parce que yo papa journaliste Fabrice na papa cameraman bozana pour non sala marketing te parce que spiritualité ngane na yebi on eno yo yebisa ba abonné abenga nga atuna nga question ceux qui abonné na Zumbong akobenga Fabrice na Zumbong apesa yo abenga te jamais c'est que ceux qui a vu résultat pas a vu résultat malonga te place akendaki akango pourquoi parce que l'air s'intéresse yo zala kité ndimela Maître Bols nanu yemoko okozala décider Fabrice Lobaka Maître Bols spiritualiste era contacter nga no sali musala ozala décider mais j'espère que ba obenga ote d'accord j'espère que bo obenga ngate idéologie za pas Maître Bols koto yene makamu yene idéologie ba mambo fane pa na Maître Bols loto suki to komi na suka ya émission na biso mbote na ba imboka mbote na ba relation na bato yo ebani ni yo lobaki ozangaki koloba na journal na pesi mbote please na ba abonné ba otala biso o ba ko saf o baza ba abonné o ba s'abonner o ba otala émission ata na pesi papa na mbote aza na ye abonné à chaîne OT donc ça n'a rien à voir ba papa na yo nani na o papa abotinga na pesi ba abonné o ba otala biso o ba s'intéresser na Maître Bols mbote c'est tout ako le gape mpandi bu o mwana ote eta pomta yebi déjà to ba ke mwana ngesa lo te mais le kola sa abonné na mi tata pesi mbote o yo kana yeke mais lo mo nga la maître ya tika répondre nga école église na bango eza wana Maître lobité église na biso ezaka ngamo soko ye na peso initiation c'est tout ah église ya bango église ala ye mo kutena ye donc service secret ya kati donc yo na ye kaka ndenge to bini na ngwe la raté hein émission lenge wapi boki ba secret Fabrice ya mabe Fabrice chéri ni ko la wana alo beta ka tu bobe ko ya te boy na linga te boy afuta ko pe nyongote solution yango Maître ye exactement te biso na te pesa mama boma te Maître Mora lobi benga na numéro na ye biso to sel musala parce que tous on a besoin peuple congolais mais le peuple fungwa na nenga idéologie bien sûr na nenga mabe ko ya te on comprend biso te pour encourager le mal mais toujours ba o eza ya bien parce que toujours mona mundele le lazo réflexionner maile na ye toujours ma ki bon moto mundele zo kola toujours mon avion toujours mona ba TGV toujours mona ba métro toujours mona bloc belé au mundele zo ça biso ba peuple africain tout ça la toujours na sima to le la rara pour na tonga faut mundele pa ça pour ça là non bato maile pe bango ba ye ba kumeli idéologie na nenge spiritualité na nenge mbanga ya danger que soko za pe na moi problème na place au kende non à quoi résoudre en peu on comprend vite ça m'a pour munio soit c'est la munio soit dans on a ndenge ya malam et dans ndenge ya mabe hein donc minga ko bezate to zala kina maître aussi ces missions na biso na kimia pe na impact na idéologie mbote nanga na vie Nico Zamilema le grand prêtre mbote nanga lisusu na usama e ba mwalimu tongo maître na ka beto batel yansko na ebisio abate mamno solo bia soko kosi ya ko répliquer ngo alba muta beti côté parce que ya mwalimu tongo ya tongo donc ninga zazo landa biso na Hollande to pesi mbote to pesi tina bombolo mbote to pesi batu nyonso to balanda biso na chaîne oyo bo s'abonner bo partager émission lengi boy Maître photo bete sous deuxième idéologie maître suite fait na ngwe ko sala faut ezala ba démonstration sur makasi ozala par rapport neto baraka soko monte ko ndima te biso to moni yango to ndimi ndeto ko lakisa bino bililo à suivre à la prochaine mbote na moba ciao.